Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali mokolo oyo tobongiseli bino ba masolo ndenge na ndenge oyo tokolobela bino na oyo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Lelo ezali mokolo oyo tobongisi masolo po ete tokoka kolobela bino makambo mwa mingi pona kotalisa mwa ba réalité na oyo etali bongo makambo oyo bato bazali kolobaloba oyo bazali ko comprendre te mais bazali koloba kaka dans le vide pe tokoka kotalisa bato ba makambo mwa mingi yango wana tokosenga na bino bolanda penza émission oyo na bokebi ezali émission moko oyo tobongisi yango pona kolinga kopesa lumière na makambo mwa mingi kasi ya mbote tokoka kokota na kati na masolo na biso na mokolo mwa lelo na kosengana na papa Botamba betela biso nano mwa loyembo kuna na régie ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan qui yango ya bien Keba
babi nabukaka Mr. Mino bakangisanga nasekaka pe besaka kanda na motema o liseki na nyoka ebandele kosuwa o nabundela yo mpona zuwa babi natekaka mfuki mbila baswakanga okokaki kosalanga boye mama oteki nyonso ya ndako ntango nga nakobima okoyebanga ata olobi mingi die epai ozali oyebi ndenge otikaki ngai na mokulu elakwei te ata baninga bayo bakosalisanga sukasuka bakolembanga sukasuka se balembanga yango wana tokosalaka bongo mpona manda na yo namoka sheri ata oboyi na yango ya kotala ngai indela ngai manda indela ngai batem nasalise na beso ya correspondance yaka kotikelanga jogi na lubwakue ata boyi na yoko ya kotala ngai kamata se bilamba na ngai opesa epai ya sheshe ntango nga nakobima naluka mwe na rekipere anza nayokise na bato okoma na yo kotumbe epai ya kuna montreuil okoma na yo kokende na grime epai ya marcelina okoma na yo kokende na saint-denis epai ya elise okoma na yo kobaluka okoma na yo kokende busele epai ya sharufa okoma na yo kokende parfoi epai ya sesi kalambai okoma na yo kobaluka baluka ntango nga nakobima okoyebanga ata olobi mingi die epai ozali na maboko moto tikatinga ata tike ya metro eite natala yo na lubwaku natala fami na kinshasa eloko eite yango wana tokosalaka bongo mpona manda na yo namoka sheri ata oboyi na yoko ya kotala ngai indela ngai manda indela ngai batem nasalise na beso
radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan yango ya bien Keba Merci papa Botamba pona loyembo kitoko osili kobetela biso bandeko babolingo tozali kokoba na kati na masolo na biso na basije kitoko oyo tobongiseli bino na mokolo mwa lelo. Tout d'abord tozali kopesa merci ya mingi na ba auditeur oyo baparticipaki tango tozalaki na mwa problème moko ezwaki biso pona ndenge nini ba appareil oyo tosalelaka ezalaka pe na mwa bakaprice na yango pe ba auditeur oyo basungaki biso po ete lelo mosala na biso ekoka kozonga topesi bino merci ya mingi pona geste kitoko bosalaki pe tolobi nzambe azongisela bino ya mingi ya mingi ya mingi esika bobimisaki po ete bino nde bozali mpenza na posa radio na bino ezala pe radio na bino ekende liboso po ete radio na bino yango na nde ezali kopesa bino bainformation awa na diaspora pe radio na bino nde ezali kotelemela bato nyonso tu oyo bazali koya na masolo ya lokuta yango wana topesi bino merci ya mingi. Bandeko babolingo lelo tozali na masolo mwa mingi lisolo na biso ya liboso oyo tokobandela yango tozali na lisolo monene oyo tokolobelela na oyo etali bongo bokangami ya Roger Lumbala na mboka Russie oyo bato mingi bazali kosala neti koignore pe bamisusu bazali kobomba bazali kokanisa miracle kosalama pe Roger Lumbala kobima me bazali koyeba teke Roger Lumbala ndenge azali wana o ndenge balobaka biliaki ye bikoki. Bandeko na mokili oyo ebongi malamu boyeba yango tango yo ozali moto ya lolendo ozali komona bato nyonso pamba na misu na yo ozali kosala lokola yo nde osimbi mokili oyo na maboko yebaka ete nzambe akokende kosukisa yo na mwa kwentare moko boye pe okomona ete lolendo oyo bandaki kosala ezalaki na yango pamba. Bandeko na beyebi na banzi ete bino nyonso tu boyebi ndenge nini Roger Lumbala azalaki moto oyo lolendo emataki ye ti likolo ya mutu. Roger Lumbala azalaki komimona na mwa rebellion oyo asalaki kote ya bafuasende rebellion oyo batu bakufi oyo batu ebele batikali na basicatrice. Roger Lumbala na balolendo azali kosala pe kolakisa te yende akosala nyonso po acha akoka kodestabilize Congo. Bino moko bomonaki ndenge nini après avoir kosala ba rebellion na ye baye kokota na gouvernement tango masolo na bango esili bakomi na système de jeu oyo ke soki tosali lisusu rebellion nde bakotia biso misu po tozonga lisusu na baposte mais ayebaki teke eloko nyonso to ezalaka na ebandeli pe na suka na yango pe makila ya bato oyo bazali kokufa bazali kolela opre ya nzambe nzambe akomi kopesa bango lifuti na bango. Bandeko Roger Lumbala kaka ndenge bino moko boyebi ayaki avandi awa na poto aye kosala complicité oyo tozali kopesa bino ezali ba masolo oyo ezali ba version oyo ba Scorpion Noir na biso ba verifiaki pe ezalaki makambo ya solo. Roger Lumbala ayaki kozwa mwa bambongo moko boye oyo ewutaki na esika ya Moïse Katumbi. Roger Lumbala alingaki kokende kobeta kopu po ete asomba minduki na mboka Russie. Tala lokola nzambe mikolo ya azali kosala lingi lisusu makila ya bana ya Kongo itanga te. Roger Lumbala croyant ke ndenge ya resisaki na masolo na ye oyo ya rebellion ya bafuasende
Roger Lumbala kanisaki ete mbala oyo pe akoresure. Roger Lumbala azwi mbongo na ndenge ya bakopu ya sese ye wana azwi avion ti wapi na mboka Russie. Esika oyo ayokanaki na batu na ye barusse oyo esika balingaki komema ye na esika oyo alingaki akopere na ba homme d'affaires oyo batekisaka baminduki. Mais Roger Lumbala bandaki koyeba teke barusse mikolo oyo ndenge bazali komona ndenge baoccidentaux bazali kodestabilize bamboka ya bato. Barusse bazalaki lisusu na confiance te ya kotika sikoyo ke makambo oyo baoccidentaux bazali kosala na ndenge ya mabe na bamboka ya bato surtout na Afrique. Barusse balingaki lisusu te bapesaka faveur na bato bayaka kosomba baminduki, bapesaka bango occasion na po ete basalaka bamakambo wana. Roger Lumbala, après avoir kozwa contact na telefone na barusse oyo esika balingaki kokende mpona kosomba baminduki, ayebaki te ke service ya sécurité russe bazalaki deja à l'écoute na makambo nyonso ndenge azali kosala. Pe Roger Lumbala na bambongo oyo azwaki auprès ya Moïse Katumbi, Roger Lumbala azwaki avion na ye ayeti na mboka Russie. Kokome ekomaki na mboka Russie, ye akanisaki kosala bamakambo na ndenge ya pete nyonso na ndenge ya pepele po ete na mitu na bango ezali kaka ke tokende to destabilize Congo. Mais nzambe azali nzambe, ndenge na minute oyo tozali koloba Roger Lumbala azali ya kofietama. Roger Lumbala azali na mboka Russie na minute ndenge tozali koloba azali na prison, bakangaki ye depuis utakala. Roger Lumbala ndenge ezali wana aza komona pasi. Tozwi ba information epai ya ba scorpion noir na biso balobi esika batie Roger Lumbala bandeko eza na prison moko ya haute sécurité bandeko somo. Kuna torture ezalaka kobanda banda tongo ti pokwa. Na hiver, lokola pe tolingi tokota na hiver, balobi ezalaka ba punition mususu ba prisonnier bazoka kuna komona na hiver ba bimission na mwa couloir moko boye. Ezali kaka couloir moko boye dans le vide. Kaka ba mabende ya pambozani na libanda bazui ma ya piyo babwakeli yo. Tala siko na Russie kuna ezalaka na ba moins 30, moins 40. Donc Roger Lumbala aza kokota na phase ya mabe oyo ya hiver ya Russie po ete ezali somo. Malgré ba Congolais balingaki kobomba pona ko étouffer histoire yango wana biso tozali koloba lelo bandeko. Toza koyebisa bino lelo ba Congolais mingi boza komona na poto baza ba hypocrite. Oyo baza kokosa ke mboka na biso Congo batu bazali kokufa mboka na biso boye. Mais loko ezali kokamwisa biso bandeko. Kaka bato bazali koloba na Congo batu bazali kokufa. Baza komona pe bato baza koluka kokende kolinga kosala ba rebellion, bavandi kaka pembeni na bango awa. Mais lokola bato na baza kopesa bango mwa bambongo nde baza koyamba bango. Pe kaka bango komona baza kosala biso makelele 6 millions de morts, 12 millions de morts. Mais bovandi na bato yo bazalaki kokende na masolo ya M23 sika bato baza kokufa. Baza kolia bambongo ba M23 malgré bosalaki ba manœuvre pona koloba ete ezali gouvernement ya Congo mutu bazali kosala masolo ya M23, mais lelo oyo vérité ekomela biso pe vérité lakisa biso ndenge nini makambo yango ezalaki. Bandeko oyo ndenge balobaka tous ces pays ici bas. Roger Lumbala za kofuta masumu na ye. Mingi baza kobosana. Boyebi combien de batu oyo bakufi kote ya bafwasende kaka na rebellion oyo Roger Lumbala salaki. Tobetelaka bino histoire moko boye. Basoldat ya Roger Lumbala tango rebellion ezalaka na tango ya kala oyo Roger Lumbala azalaka général na kote ya bafwasende, République de Bafwasende. Roger Lumbala basoldat na ye mibale bakendeki na village moko boye. Bakomi na village wana mama moko boye azalaki kolamba mikate. Tango bakomi wana basoldat wana balingi ko violer mama wana. Babandi ko menacer mama wana. Mwana ya soldat wana ya mobali mwana ya mama wana ya mobali azalaki na ndako.
Tango ayo mama na yaza ko discuter na ba soldat mwana mobali abimi. Amoni déjà ba soldat ya Roger Lumbala na mama na ba katie bilamba. Tango esali bongo mwana wana moni ndenge ba soldat na balingi ko violer mama na ye azui sani ya mafuta oyo babande ko kalinga bika bande ko histoire tozo ko betela bino ezali vrai bato bayebi yango bakoyeba loko nini naza koloba. Mbala moko mwana ya mama wana na kanda na ndenga monaki ba soldat ya Roger Lumbala balingi ko violer mama wana akei azui sani ya mafuta po soldat mususu sami ngolaki bilamba akomaki kaka prepo akota mama wana. Mbala moko mama wana nani mwana ya mama wana azui sani ya mafuta azui abwakeli soldat na nzoto. Tango esali bongo mwana na lite na ba soldat na bakei. Tango bakomi kuna ndenge mafuta elongolaki eposo elongolaki soldat na poso bakei kuna baki kopesa rapport. Roger Lumbala tuni bandani basali soldat oyo boye bayebisi balobi ke non mwana ya mama moko boye bakendeki mpona baraison d'enquête bakosike baraison d'enquête banini mwana ya mama wana azwi amenace basoldat mpe abwakeli mafuta. Roger Lumbala lobi bakende bakanga mwana na bazwi bakanga mwana na bandeko nazoyebisa bino ke mwana na bakanga ye bakata ye mike na misu ya Roger Lumbala. Alors boza koyebisa biso lelo ke bato bakobongisela biso Congo kaka bato biso toza komona ba aventure nango baza kosala kuna na kati ya Congo. Bandeko poto lakisa bino lisusu Jean-Pierre Bemba oyo bino boza koloba mwana mboka yenda kobisa Congo, mais Jean-Pierre Bemba c'est un égoïste. Jean-Pierre Bemba boyebi ndenge nini Jean-Pierre Bemba kabaka te aza maboko makasi boyebi batu boni oyo bakufi na Équateur na mutaka ya Jean-Pierre Bemba oyo. Bino boyebi Jean-Pierre Bemba bien te Kongola asalaka ba makambo mususu pona alinga neti kolakisa ye nde aza na bolingo koleka bakongole nyonso. Moto lokola Jean-Pierre Bemba c'est un dangereux. Jean-Pierre Bemba po boyebi ete batu mingi baza koloba kaka boyeboye lelo komona tango bakateli Jean-Pierre Bemba prison tango bakateli ye ke akosala 15 ans tumoni mwasi na ye ami ndenge nini aza koloba ke nzambe oyo tosambelaka lelo oyo bokomi kotanga kombo ya nzambe oyo bosambelaka ebongo nzambe yango ayebi te ke makambo mobali na yo mpe basala ndenge baboma bato oyo ya lelo aloba ete ye nde azali propre ye nde azali koleya solo ye nde toyebani ete baaventure nyonso boza kosala yango na lelo masumu boza kofuta. Eske ye mwasi ya Jean-Pierre Bemba mama Liliane avant koya koyebisa bato ke nzambe akosala toza kobondela eske asabwaki mabolongo asenga nanu pardon na mabe oyo mobali na ye asala na niveau Équateur. Boyebi bato boni oyo bakufa na mutu ya Jean-Pierre Bemba oyo basoldat ya Jean-Pierre Bemba bomitu na sikoyo makambo basoldat Jean-Pierre Bemba basali na Centrafrique wana kutu po eza Centrafrique bacentrafricain bafunda ebongo oyo asala na Équateur basoldat na ye basala na Équateur boyebi yango baza kofuta masumu na bango. Bandeko batu nyonso tu oyo bazali koya na masolo ya Congo pona koyebisa biso ke botala boye botala Joseph Kabila salibo botala boye mais soki tolobi tozonga nsima tobanda mpe kotala bahistoire na bango bokomona ete bango nde mutu bazali donc kolinga balkanisation ya Congo esalama. Eza Joseph Kabila te po makambo nyonso tu bokosaki mpona président Joseph Kabila lelo tosuki wapi eye kobima kaka balobaki makambo M23 eza Joseph Kabila toye komona kaka na M23 ngo bakongole nde mutu bakomi kobima kuna ba Roger Lumbala na batu mususu na bandeko ba Martin Sali bakomi kobima kuna mais sikoyo Joseph Kabila bino bolobaki ke ye aza na minduki ye nde mutu aza koravitaye M23 bino bokoki kose retrouver lisusu kuna ndenge nini yango toza koloba bakongole bozala mpe na mayele makambo bokomi kosala mpo na Congo ekomi nde basentiment mais nzambe aza kosukisa bino. Roger Lumbala ye wana na prison Roger Lumbala ye wana na prison na Russie aza komona makambo na ye
ata ete boza kolinga bobomba boza koloba te mais Roger Lumbala aza konyokwama bandeko botuna bakongolo baza na Russie bakoyebisa bino prison ya Russie basakanaka na yango te na minute ota mosusu tokoloba bo Roger Lumbala akoma mwasi kuna bakoma kolala ye na nsima lokola mwasi oyo makambo na koyebisa bino eza liseki te wana nyonso ezali bamasumu oyo baza kofuta bamasumu oyo baza kofuta na makambo basala na baerreur oyo bakotisa bato ezali mawa me boyaka ete ndenge kaka toza koyebisa bino makambo ezali kosalama na Kongo na makambo bino bakongole kosala mpona koluka baintere na no nzambe akobanda kobimisa bino moko na poisa meme ezala Moïse Katumbi eloko oyo aza koluka akozwa yango te mpo nini toyebi ke Moïse Katumbi ndenge azali wana akosala eloko te na Kongo na ndenge te botala kaka bamakambo esalami depo azalaki gouverneur bambongo ya yibi bino bokanisi ya kobongisa Kongo bato mingi baza koloba mpo bino bokeli mpenza na Lubumbashi yango te botamboli botala ndenge nini Lubumbashi oyo bobandaki kolobaka o Lubumbashi boye me asali eloko te na Katanga ezali mawa yango wana toza koyebisa bino bandeko ata boza kosala makelele boza kolinga kosala neti mpo bobare bato bobosana me lelo toza korapele bato ke Roger Lumbala azali kosouffrir na prison ya Russie kuna na Moscou aza komona makambo na ye azali kutu en dehors donc na banlieue ya Moscou na prison oyo ya prison oyo ezalaka na ndenge ya sécurité ya likolo pe prison wana soko koti kuna ndeko soko obimi yebaka ete ou bien okobima malade ou bien okobima na ndenge ete mutu na yo eza kosala lisusu bien te bamakambo ndenge na ndenge mais Roger Lumbala aza kosubir aza kofuta masumu na ye Mama Rosalie napesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo ya mbote nakoka kobanda na oyo etali bongo masolo oyo tomemeli bino na mokolo ya lelo. Tout d'abord nazali kopesa bambote ya mingi na ba auditeur oyo ya biso ya Radio Zumel 1000 napesi bino bambote na ebete mikolo ebele oyo ngai na manke bino pe na sengi ete nzambe ayeba na kobatela bino nzambe apesa bino makasi po ete tokoka toujours kotombolaka mongongo mpona kolobelelaka oyo etali bongo ekolo na biso po ete lokuta nyonso oyo bato mosusu bazali kolinga koya koloba na oyo etali bongo mboka na biso verite ekokaka koyebana pe bato bakomprenaka eloko nini oyo bato ya miso minei bazali kolinga kosala na ndenge ya mabe mpo na mboka pe tolakisaka bosolo esika ezali. Napesi mbote na ba auditeur nyonso to ba auditrice na biso na bosani te mama na biso Nana Mama Nana na mboka Hollande napesi yo bambote ya mingi pe bebe chéri na biso napesi ye pe ba bizu ya mingi ya mingi ya mingi. En tout cas kimia na nzambe ezala kati na bino esika bozwami. Napesi pe mama Angelani Mati Angelani bambote ya mingi na mboka Ukraine esika ozali napesi yo bambote ya mingi ya mingi ya mingi mama Mati Angelani napesi yo bambote ya mingi pe kimia ya nzambe ezala na yo esika ozali. Nabosani pete mama na biso mama Poso na mboka Allemagne napesi yo bambote ya mingi ya mingi ya mingi mama Poso esika ozali napesi yo bambote ya mingi ya mingi ya mingi mama Poso nzambe apambola yo mama Poso nzambe apambola yo pe kimia ya nzambe ezala kati na yo. Napesi pe mwasi ya vie Suza mama Mapasa na vili ya Evre na mboka France napesi yo bambote ya mingi mama Mapasa na mboka Evre mwasi ya
vie Suza na pesi yo bambote ya mingi pe kimia ya Nzambe ezala kati na yo. Na pesi pe bambote ya mingi epai ya mama Mimi Gates. Mama Mimi Gates na mboka ya Etats-Unis na pesi yo bambote ya mingi kimia ya Nzambe ezala kati na yo. Mama Mimi Gates bambote euti bongo epai na ngai mama Rosalie pe libota mobimba na pesi bino bambote mobali na yo pe bana kimia ya Nzambe ezala kati na bino. Na pesi pe bandeko nyonso oyo balandaka Radio Zumel 1000 pe na bosani te. Mama Charlie Edim kuna na mboka Suède na mboka Lund na pesi yo bambote ya mingi. Mama Charlie Edim bambote na oyo yango oyo uti bongo na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi. Mama Charlie Edim mokambi monene oyo ya Lingala Facile na mboka Suède to pesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Pe tobosani te topesi lisusu bambote ya mingi epai ya mama Chantal Ikwa. Mama Chantal Ikwa bambote ya mingi oyo uti bongo na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi. Mama Chantal Ikwa zwa bambote oyo euti bongo na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000 pe libota na yo mobimba topesi yo bambote ya mingi. Topesi pe bambote ya mingi epai ya mama na biso Tutu Mupini. Mama Tutu Mupini mère 5 étoiles topesi yo bambote ya mingi. Mère Tutu Mupini mère 5 étoiles topesi yo bambote ya mingi kuna na mboka Etats-Unis na ville ya Washington. Mama Tutu Mupini bambote ya mingi oyo euti bongo epai na ngai mama Rosalie na kombo ya ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Topesi pe bambote epai ya mama na biso Fifi mwana Kine na mboka Suisse. Mama Fifi mwana Kine na mboka Suisse na mboka Genève. Bois Noir topesi yo bambote. Mama Fifi Wenge topesi yo bambote ya mingi pe libota na yo mobimba bana na yo famille na yo pe bandeko nyonso topesi yo bambote. Mama Fifi topesi yo bambote ya mingi. Fifi mwana Kine Bois Noir mwasi kitoko topesi yo bambote ya mingi pe kimia na Nzambe ezala kati na yo. Bandeko na banzi bozali ebele moye totanga bakombo na bino nyonso to ezali te pe topesi bino nyonso bambote ya mingi pe tobosani te. Mère na biso oyo to benga mère na biso na kombo ya Anima Kwakala mère Makwax kuna na mboka Canada topesi yo bambote ya mingi. Mère Anima Kwakala mwasi makasi, mwasi oyo azali kosala mosala ezali komonana, mwasi oyo azali kolite lokola mobali topesi yo bambote ya mingi. Mère Anima Makwakala mère Makwax bambote na oyo yango wana oyo wiki na ekipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Bandeko sikoyo tokokota na kati na bamasolo na biso. Masolo oyo etali bongo Roger Lumbala oyo ngai na bengaka tango nyonso Levier tokodia nkunzu oyo lelo tozali koloba ndenge nini azali na kati na boloko to lubwaku kuna na mboka Russie oyo lelo information bato mingi bazali kolinga babomba na sese me ebongi malamu toto mbola mongongo tolobela yango. Bandeko kaka ndenge papa Roger autaki koloba biso ba Congolais ebongi malamu totika nde hypocrisie. Soki tolobi malamu totika hypocrisie ezali pona nini? Ezali parce que ba Congolais tozali komona awa bazali koganga. Na mboka na biso bato bazali kokufa. Na Beni bazali koboma bato pe bazali kolinga kolakisa bato bango nde bazana mawa koleka. Me tango bazali komona bato mosusu wa bazali kokende kosala ba asher ba minduki po baloba nini bakita na Congo po bakende kosala ba rebellion. Kaka ba Congolais na bango nde baza ko soutenir bato wana. Kaka ba Congolais na bango nde
bazali komona ete bato wana nde bazali bato ya malonga mpona kopesa bango koprete bango main forte mpo ete baloba ete bato nde bango oyo bandeko ezali kosala mawa ntango tozali komona lolenge ndenge nini Roger Lumbala moto oyo bazali koloba ete bakangi kuna na Russie ndenge nini ye akei na mboka Russie mpo ete akende kokopere bamasolo ya baminduki mpo ete bakende kopelisa moto na Congo. Ndeko oyebi bakongole bosalaka makambo mingi na ndenge ya plaisir. Tango Roger Lumbala aza kosala boye mpo akende kosomba baminduki yo kanisi aza kosala yango mpo ete aza na susi ya yo, aza na susi ya bandeko no mpe aza na susi ya bana na yo. Mais Roger Lumbala aza kosala mpo aza na susi ete soki asali likambo wana ayebi ete ntango kokende apelisi moto bakobenga ye na gouvernement balobi bozwa poste wana tiki makelele. Yo moto opesaki ye maboko kanisaki ete Roger Lumbala ndenge ake na minduki bakokende mpo achange Congo makambo nyonso echange. Okomona ete une fois zwi poste bomoni ye wana komi kosala na bato wana pe intérêt na ye asa zwi abosani bino. Mais finalement bandeko Congo yango boza koloba Congo tolingi Congo bolingi yango na lenge nini po bino moko ba Congolais tango boza koloba ete bolingi Congo mais tango bato baza kotala sens ya bolingo monoko na bino eza koloba tolingi Congo baza komona sens te po ete kaka bino moko na bato bakendaka na masolo ya ba M23 boza na bango awa boza kolia na bango komela na bango pe baza kokabela bino bambongo ya makila oyo bakendeki koboma bato kuna na Kivu bazali ebele awa. Mais lelo oyo bandeko tomeka nanu kotia makambo nyonso tu na esika bandeko ngai na kolinga nanu nayebisa bino eloko moko po eza kosala pasi pe na mawa bandeko oyebi mboka na biso wana Congo ebongi malamu tozala biso moko pe na bolingo na ya mboka yango parce que naza komona na ye comprendre ke bakongole bazaka bolingo ya Congo bato baza kokufa mais bolingo ya solo baza na yango te po soki bozalaki na bolingo ya solo bino bozali bato te bokoki ko supporter lisusu bato boyebi ete bazalaki na kuna na masolo ya M23 esika oyo boyebi ndenge nini bandeko ya Kivu basouffrir bino ana poto lelo boza ko soutenir bato wana pe kaka bino moko boza koloba 8 millions de morts bino bokanisi tango bokontaka 8 millions de morts 8 millions de morts wana boza ko compter mais yo kanisi ba nombre wana eza ko faire partie kaka na makambo ya ba M23 na makambo pe tango ya ba rebellion ezaki kuna na kote ya Kivu na ba soldat oyo ya Uganda na Rwanda na ba guerre basalaka na Kisangani na ba soldat ya Jean-Pierre Bemba ba crime oyo basali na Équateur po bato mingi balingaka basala neti bakanisa ete biso toyebi kaka ba crime oyo eleka kota Kivu mais oyo esalamaki na kati ya mboka na biso mingi bakanisaka neti toyebi yango te bandeko oyebi nayebisaki bino eloko moko nalobaki ete Joseph Kabila azali président oyo nzamba atie loboko mais mingi bazalaki kozwa yango neti liseki po tala ba makambo nyonso oyo ba opposant oyo baza kosala ces derniers temps kokendaka na États-Unis kosalaka ba déclaration mais naza koyebisa bino kaka ndenge nalobaki Joseph Kabila aza ya nzambe oyo nyonso tu baza kopesa bango espoir ke ya kolongwa boye boza komikosa nayebi ete na minute otango nga naza koloba bato baza kofinga nga bakomona ngai lokola botala idiote wana makambo aza koloba oui mais tango oyo naza koloba boko kobenga ngai idiote mais vérité ekotikala kaka vérité tango makambo ya G7 engindi awa bato mingi bakanisaki ete Joseph Kabila tikali na mikolo ya kotanga aza kokende kala te mais lelo bomoni ndenge G7
mopepe bandi kobima moke moke na kati na pine oyo batondisaki ya mopepe bandi kobima pe pine wana ekomi kolemba pine ya masolo na bango bato mingi bakanisaki ete G7 somo pe mingi baza comprendre te bandeko tango bomonaki Moïse Katumbi na bato ya G7 baye na moto nyonso Joseph Kabila kende mais boza ko remarquer te mikolo yo on dirait moto na bango to mvuya na bango bomoni te ke moto na bango ebandi kokita po nini parce que baza koya na loyenge baza kokanisa neti ke Joseph Kabila kalata kokende mais tango bakokende bakomi mwana kwe moko boye bamoni ke mais mutango biso to kokanisa ete ba américain batiki yenzoka nde na kote mususu eza pe na ba américain mususu oyo bazali sima ya Joseph Kabila babeti mutu likolo ya libanga makambo na koyebisa bino bozwa yango liseki te mingi babandaki kobeta mololo ba américain babwakisi Joseph Kabila kalata za kokende babwakisi tango bango moko ba opposa yango bakoti penza na kati ya masolo bakei penza na mozindo esika oyo bango bakanisaki ete biso toza kobeta cope na ba américain bakopesa biso bokonzi mais bake place moko boye oyo esika penza ya finale ya makambo mpo baloba ete bon toye kaka mpo tosilisa masolo bakoma boye bamoni lisusu mwa groupe ya ba américain oyo bazali lisusu pour Joseph Kabila bango moko baye komona makambo ngo tokanisaki ezalaki boye bazongi mwa nsima epuis bandeko mingi ndenge bazali wana balandaki masolo ya G7 na loyenge po nini bakosaki bango balobi ke ndenge ezali wana Joseph Kabila aza kokende bato mosusu na panike wana bamibimisi balandi masolo ya G7 na mbango mais ebele na koyebisa bino lelo na coulisse bamisusu baza kosenga baza konegocie po nini bazonga na bango na masolo ya gouvernement to ya mboka mais Joseph Kabila kangi robinet naza koyebisa bino ya solo ebele baza kobeta cop baza konegocie mais ekomi trop tard mingi balandaki ba Moïse Katumbi yana na loyenge balandi bango po nini baza kobetela bato ba masolo ya lokuta bandeko ata juge oyo boza komona ya lubum oyo atiki dossier ya wazalaki na dossier ya Moïse Katumbi ba déclaration wana juge wana ezali cop Moïse Katumbi atindaki batu na ye bake bakutani na juge wana na ba greffe ba yebisi bango makambo bapesi bango bambongo bapesi bango ba promesse bakimi po ete ezala neti botela kutu juge wana eko reconnaître te Moïse Katumbi mutasali wana nyonso me bandeko o ndenge balobaka oto ezali cimetière oyo ezalaka ke soko ovandi okomi kobaye okomi kokanisa mboka bajuge wana pe malgré bakimisi bango mbongo wana baye nango bakolia yango te ndenge ezalaka ke oza na mbongo na yo na Afrique mbongo wana ntango bakopesa bango na Moïse Katumbi evandi na bacompte mundele pe azali wana oza kofuta bafacture oza kosala boye bango moko bakoya komona kaka ke non bazalaki na erreur babiloko nyonso to ba Moïse Katumbi baza kosala bakobeta mutu na libanga bandeko mingi baza koyeba te ke Tshisekedi a escroqué Moïse Katumbi mais baza ko comprendre yango te mingi baza ko kanisa ete Tshisekedi Moïse Katumbi asakani na esprit na ete Tshisekedi nda asakani na esprit ya Moïse Katumbi oyebi tango basalaki ba programme na bango ona Tshisekedi apesa discours ya le 31 ba programme o basalaki ezalaki ke discours wana ya le 31 ndenge basalaki ezalaki ke po ekende ko déclencher ba makambo nyonso peuple bima na balabala mobulu ebima mais Tshisekedi lokola sazwaki ba mbongo Moïse Katumbi apesaki ye il fallait asala kaka devoir na ye mais Tshisekedi ye moko yebaki ke ye akoki kosala te mpo na Moïse Katumbi ake na Congo bomoni ntango akomi na Congo Tshisekedi lokola yebaki eke na ndenge programme basalaki mukolo ya meeting wana
ba parti politique nyonso ekozwa parole mpo bapesa ba discours. Tshisekedi ayebaki ete soki bato mosusu basali ba discours na bango ekokende na sens mosusu. Alobi na bango deja ke ngai moko nde nakobeta discours na makambo nyonso nakoloba. Est-ce que bino bomoni Moïse nani Tshisekedi alobaki makambo ya malonga? Alobaki makambo ya malonga te po nini? Oyo nyonso bayokanaki Tshisekedi asaleli yango te. Donc wana ezali deja ndenge nini technique oyo a escroquer Moïse Katumbi. Po bango nyonso bayebaki kaka le 31 wana message oyo Tshisekedi alingaki apesa elinga ezala message ya soulèvement populaire. Mais Tshisekedi na sa mutema alobi bapeti oyo baza kosakana na nga bayebi nga bien te. Tshisekedi akomi kuna akei kobeta na ye masolo na bapeti na ye ya IDPS. Wana yaki discours te, wana ezalaki masolo. Tshisekedi ndenge asali kaka po akokisa kaka posa na ye. Donc akokisa kaka ke non nakendeki nasali bopo Moïse Katumbi azwa raison te ke topesaki yo boye osalaki te. Mais bandeko après discours ya Moïse Katumbi après discours ya Tshisekedi, Moïse Katumbi na batu na ye balela ba regrette ndenge tozala koloba boye mai eza kotanga bango na misu ti sikoyo. Po occasion oyo bango bakanisaki ya le 31 bakanisaki Tshisekedi nde akopelisa penza kuna peuple ekozala soki ndenge nini mais ndenge baza wana baza ya kolela pe ezolekela bango po tozala koyebisa bino ke Joseph Kabila aza ya nzambe. Joseph Kabila aza ya nzambe bandeko tozala koyebisa bino kopa sika soko lingi na yo olia mbongo ya Moïse Katumbi kende kaka kosa ye mwa likambu moko bo po epa na ye akipaka te alanda ono mutu aza koloba ya solo to akokosa po ye azalaka kaka soko ye kaka na likambo vie ndenge nini oyebi ke Joseph Kabila ndenge azali wana naza na kopi ya batu nanga moko boye soko pesi kaka otan ye azalaka kaka soko aki kaka bongo ndenge nini ele mbongo ebimi. Donc ba kopi ya ba combattant na batu mususu ekomi ke foko lia Moïse Katumbi mbongo. Yangana boza komona meme tata oyo na kombo ya kuswanika kop na yo azwi mikolo yo ekomi kaka kaka osala ba analyse moko boye ekomi kaka Moïse Katumbi po ete bakomi deja kolesa ye akomi kaka likamuke Moïse Katumbi. Mais tango tozali kotala bandeko oyebi tango natalaka tata oyo babengi journaliste kuswanika na yo kaka mawa bandeko boyebi tata wana tango awutaki bandundu tango awutaka na mboka na village tango ayaka na Congo na epoko Mobutu aza nanu botuna ye asalaka mikolo boni na nzela po ete nzela ezalaka mabe epi camion ayaka nango ezalaka na babiloko ebele na bantaba likolo bandeko kuswanika ayela batu na Congo Kinshasa lokola vandaki na likolo kote esika moko na bataba kuswanika akita na Wenza Pascal solo ya ntaba na nzoto okomona peza kuswanika zoko bimisa solo ya ntaba ayebi ndenge ni nzela ezalaka. Mais kuswanika yo za kopesa nga mawa soki peza za kosala ba analyse na yo kokende kotourna kaka na kombo ya te Moïse Katumbi okomi on dirait moi ndembo moko boye salaka ba analyse na yo na ndenge ke oza kotalisa po lobi bandeko tango ngai na utaki bandundu kaminyo esalaka 3 semaines na nzela po banzela ezalaka malamu te. Mais lelo o banzela bongi boza kosala pe ba reportage ba analyse ya kitoko et surtout pour na mboka bino bokomi nde kosalelaka analyse nde na bato. Jamais natikala komona congolais moko amibengi journaliste oyo asali analyse atalisa ndenge nini mboka ezalaka na ndenge mboka eza kokende na ndenge nini makambo mosusu ebongi to monaka ezalaka ya mabe. Bandeko ezali mawa kuswanika za komona neti ye penza kozala directeur ya RTN soki Moïse Katumbi azwi bokonzi. Kuswanika papa kanisa ndenge tango utaka bandundu bandeko na ba bilamba ya salite komona vandi likolo ya camion na bantaba camion sali une semaine yonyo soto komi solo ntaba na nzoto ya bantaba na nzoto oyepe na Kinshasa obeti mwa kopo na yo na poto wa lelo kuswanika okomi pe koloba kuswanika
bazwa penza photo batalisa ndenge oyaka tata ndenge ozalaka. En tout cas eza mawa mpona bakongolais, eza mawa. Congolais aza fier na mboka nete boza kolobaka tolingi Congo mais bosalaka mpe bareportage mosusu botalisaka ndenge mpe mboka ekomi kitoko. Bino bareportage na bino kaka mutu wana tala bakomi meme kosomba bino lobi kaka bino botu bokoyebisa biso lisusu ke Moïse Katumbi aza mopaya, boza kaka boye, boza na baposition te. Kopesaka bakoselaka batu baanalyse moko ezanga tina analyse ozomona ezokendeka na sens moko réalité ezolakisa yango yo mais okuna aza koloba naza kosalela bino analyse kuswanika yo aza kokanisa biso toza bazoba. Ezali mawa bandeko kaka ndenge toza koyebisa bino Roger Lumbala aza kofuta masumu na ye na prison. Roger Lumbala encore baris basanganaka te ndenge ezali wana Roger Lumbala basi bakomisi ye mwasi encore azalaka na mwa mataku moko esala neti bambuma wana nde barusse balingaka mingi bandeko. Naza siri mokonzi ya prison nde mutu asa azwi ye nde balingaka penza baforme ya neti ya Roger Lumbala o mataku esala lekola bambuma baplemus wana nde balingaka penza mingi. Mais ezali mawa nzambe aza kosukisa bango kaka moko bomoni. Boza ko remarquer te que même na makambo ba Moïse Katumbi boza ko remarquer te que na batu mususu ba yaki na loyenge o bakanisa ke te avec G7 na ba Moïse Katumbi boza ko mona te que batu mususu ba komi ko mona réalité pe ba komi ko lemba na bango ba komi ko tala ba makambo to kanisa ke ko pesa boye masolo ya ba Moïse Katumbi yango pe komi ko mema bango na ndenge ya moi ba komi ko mona déjà défaite mais batu a vision basi ba moni o baza kozonga na ndenge ya mulili na kulisi baza kosenga ba excuse po bazonga na gouvernement basi ba comprendre que masolo ya Moïse Katumbi eloko ezate ba américain oyo bango balandaki bakanisaki bazaki ba vrai bato ba cop mais tango ba kei ba kota pena na kati ya masolo ba yeko mona ke raisa ngo biso toza ko kanisa ete ba américain ba bonga yensoka nde une grande partie susu ya bato makasi ya Amérique ba simbi Joseph Kabila basutuki oyo toza koyebisa bino liseki te nayebisaki bino ke nalobaki bandeko bato oyo nyonso to boza komona lelo bakoya na loyenge si se kobongwanela bango nef tala bolandaka baémission oyo tosala na baarchive ya makambo nga naloba bolanda bokomona ndenge nini makambo oyo nayebisaki bino nalobaki ke bato nyonso tu baza koya na loyenge si se kobongwanela bango nef nabwakelaki mpe lisusu tata oyo kuswanika na yebisaki ke kuswanika ye aza kokanisa ete Joseph Kabila akolongwa lelo bien lobi okuna na ba espoir oyo baza kopesa ye mais aza komikosa mpe kuswanika toyebi mutu oyo azali pembeni ya Moïse Katumbi oyo apesaka oyo bainformation ntango nyonso loba boye toyebi ye mais mokolo ezali tokotangela kombo na yo kozala surprise azali kaka bras droit ya Moïse Katumbi oya pesaka yo ba information po yo ya lokola ngembo okomona lobi na yeko salela bino analyse ya wapi kuswanika ba analyse ya bien banda kotelisa biso ndenge Congo na epoko ezalaka ya kala na ndenge komi lelo na ndenge ba changement banda kolakisa yo kaka ba analyse na yo kaka Moïse Katumbi asalaki boye Moïse Katumbi akeibo wana ba analyse lakisa biso pe ba salela biso pe ba analyse ya masolo ya kitoko ya mboka. Pona nini boza ko bima kaka lokola batu moko tina te boy lobi kaka bino batu tango Moïse Katumbi yango yale ekozala ke soki nini yale bokomi suso mupaya boye ezali mawa pona bino soit disant kuswanika aza kosalela batu ba analyse ya wapi azande koya kosala na ende publicité ya Moïse Katumbi aza kolakisa bino nini badini mais toyebi mutu abengaka ye wana o déjà basi azali bras droit ya Moïse Katumbi aza pe awa na poto toyebi ye mais akosutuka mokolo tokotangela ye kombo. Et puis mama Rosalie tozonga nanu na likambo etali bongo Roger Lumbala omoni makambo ya Congo bato mingi bazali kobosana bato mingi bazali kosala erreur baza koyeba te ke
bato mingi oyo bazali koluka Congo ekota na kati na mobulu bato wana nzambe aza kosukisa bango na modele moko oyo bato mingi baza kosala attention na yango te. Bandeko, boyebi ntango Roger Lumbala ayaka azali koakize Joseph Kabila na plateau ya television ke yende mtaza kopesa ba M23 minduki ba makambo ndenge na ndenge. Lobi toye komona Roger Lumbala aza koloba ete na ndimi kozala na M23 po idéologie na bango ezali malamu ba makambo ndenge na ndenge. Pe kaka ba Congolais o baza na poto lakisa bino ke baza ba hypocrite. Bomoni penza likambo oyo bino bato boza koloba M23 bakoteli biso na mboka boza kolela. Bolobi ya M23 neza ya Joseph Kabila. Après boyo comprendre réalité boyebi ke M23 nezalaki ba Rwandais oyo esika Roger Lumbala akende kosangana bango. Mais Roger Lumbala longwe kuna aye awa na poto aye kosangana na ba Congolais oyo baza kosalela bato ba makelela wa. Totikali ata komona te esika moto atomboli mungongo po aloba ete Roger Lumbala yo boye uti na M23 bango nyonso nye. Mais bandeko, nzamba aza zoba te. Nzamba yebaki ke hypocrisie oyo bino ba Congolais boza kosala. Yango no moni nzambe ye moko a agir epai ya Roger Lumbala lelo. Roger Lumbala kanisaki kaka ndenga akei kuna na Russie. Akobeta korp na bambongo oyo bapesaki oyo utaki pa ya Moïse Katumbi. Ayebeka ke akokende kozwa minduki. Ayebeka ke akokende kotia mvuya kuna na Congo. Mais bomoni suka na yango. Bomoni suka na yango. Nzambe. Na minute toza koloba toyebi te soki Roger Lumbala baza ko nyeta ye ba fimbu kuna na prison toyebi te. Soki pe baza kolala ye lokola mwasi toyebi te. Wana nyonso tukaka nzambe nde mutaza komona makambo Roger Lumbala aza kosubir kuna na prison na Russie. Roger Lumbala kanisaki ete ezali kaka histoire ba masolo ndenge mesana kobeta alingaki akende lisusu asala ba république na ye ya ba foisende ndenge asalaka mbala liboso ayebaki te ke makambo na terrain se échanger. Mais bandeko bovandi lisusu silence. Roger Lumbala bakangi ete alingaki asomba minduki po akende kosala trouble na Congo. Bakangi ye bozolobela yango te. Ba journaliste oyo nyonso te obino bolukaka ba actualité yango wana te. Tolingaki kotikela bino tanto tala nanu soki likambo Roger Lumbala bokolobela yango mais bobomba ni bovandi nie. Roger Lumbala na minute azo souffrir hein? Roger Lumbala aza komona makambo na encore prison ya Russie. Kuna deux fois te ndenge toza koloba bo famille ya Roger Lumbala ezala mwasi na ezala bana matanga. Deux fois te Roger Lumbala aza komona makambo na ye. Ebongo soki tokoti na hiver nde sika Roger Lumbala komona po ete na moma wana tangu bomonaka ete oyo ke na moma ya hiver tala kuna na prison ya Rusiko selon ba information ya ba scorpion noir na biso batindeli biso balobi ke kuna ezala kokomona ta musu ba pesi yo kaka eloko moko boye e ba tie yo ta musu na toilette moko bo sukola yango a main nue okolata ba gante toilette mais ozo sukola yango na maboko kaka boye na Russie tala sikoyo Roger Lumbala koma na ba situation na ba pulu nyonso tu ya ba koko ya ba riso bato bakoma ba koko na prison ya ba prisonnier nyonso tu riche Roger Lumbala soit sur la na maboko bandeko boyebi ndenge Roger Lumbala kobima tango kobima na prison wana makambo to koyebisa bino deux fois te Roger Lumbala zo souffrir kuna na prison azo mona makambo na ye bandeko toza kozela po ete scorpion noir na biso moko akotindela biso ba image akokende ko filmer prison yango na libanda akofilmer yango na mwa musika akofilmer et puis akotindela biso ba image poto lakisa bino esika oyo batie Roger Lumbala balobi prison yango ezali en dehors ya Moscou
ezaneti na bamwa ba village moko bo balobi soki botali boyoki na mawa bandeko bomoni wana ezali kolinga kolakisa ete Roger Lumbala aza kofuta masumu na ye bamakambo oyo basalaki na Kivu kuna oyo lelo bakomi kokoso Joseph Kabila aza koboma bato kuna na Kivu banini kaka bakongolete ata bakivusien mosusu bango mpe baza na kati na bamasolo wana lelo boza komona bandako ndenge etongami na Goma wana eza bambongo ya nini kaka bato baza kokopere na bato oyo baza koboma bato na nini oyo nde baza kozwa bamilio baza kotonga bandako lokola mayebo me nzambe akosukisa bango nyonso Roger Lumbala azosouffrir Roger Lumbala azosouffrir Mama Rosalie Roger Lumbala azosouffrir Mais papa Roger wana nyonso tu bazali nde kofuta masumu baza kofuta masumu yo nde oza kocomprendre te tala ntango nayebisaka bino ke Joseph Kabila aza ya nzambe bato mingi bamonaka yango lokola maseki bascenario nini baopposant oyo basala te po ete surtout mpo na bango communauté internationale bamona po ete basanctionne ye mais na bascenario nyonso oyo baopposant basala bomoni te ke wana nyonso tu nzambe ya confondar bango mpo na nini bandeko boyebi baakization nyonso tu oyo ezalaki ya lokuta oyo baopposant oyo basala tobandi nanu na baakization ya baopposant oyo ntango mokolo bakosaka ke ono babeti nani Kudura Kasongo bamasasi na makolo baza mpe kolakisa mpo na mokili etala esika nini babetaka Kudura masasi na makolo me bomoni na bascenario nyonso basalaki suka boyokaka balobelaka lisusu likambo ya masasi ya Kudura Kasongo ekota maye balobelaka yango lisusu te mpo lokuta ekotikala kaka lokuta ezalaka na identité nango ate esali neti elataka zaka ya verité ekozonga kaka na kazaka ya lokuta bascenario nyonso basalaki bino bokanisi ntango bino bozali kosala bascenario boza kolakisa mpe na bainternet boza koloba babeti Kudura Kasongo masasi botala place masasi ekotaki bino bokanisi bamindele oyo bango moko esika basala masasi oyo bayebi lisasi ntango ekotaka na mutu ndenge nini esika ekotaka na esika ebimaka ndenge nini batru nango ezalaka bino bokanisi bokokosa kaka communauté internationale yango kaka na ndenge ya buzoba boye bapota oyo yo zoki na ndenge ongurutami soki okweyaki na terrasse oyo babetinga lisasi ekotaki na bandi na bamindele yango ntango batalaka bamakambo mosusu bolobaka soki baza bango na bango basekaka oyo lisusu kuna bazaiba ye pa ayeli bato mpo na kolakisa nini o tala babetaki nga masasi bandeko aza kolakisa mpe bandeko oyebi ke babiloko bino bosala te yango nako nzambe azali nzambe ntango boza komona Joseph Kabila aza koresiste ti lelo nzambe apesa bino baopposa mokongo me boyebaka te bosali baaventure ya mingi me bapouvoir oyo bino boza koluka bozwa bapouvoir na ndenge oyo bozali kolukela yango te mpe nzambe aza zoba te nzambe ayebi ete ndenge modele oyo bino boza kolukelela bapouvoir ezali ke soki mpe bozwi pouvoir yango bokotala ta peuple yango na miso te tala bino na bino kaka lukuta nde eza korenie kati na bino ozomona bomoni ndenge Tshisekedi asakani na esprit na bino te ndenge babetaki bamasolo Moïse Katumbi ayebisi alobi mon vieux soko okei kaka na discours ya le 31 ekozala bien message oyo kopesa peuple ntango kobima libanda batrouble ekobanda banini ndenge basololi banini Tshisekedi abi nyama yo moni ngai zoba nga nakende kosala bamakambo mpo na yo Tshisekedi mpo lokola sa zwaki mbongo ebele ya Moïse Katumbi alobi bon tokeka tosala baformalité mais petit wana azokosakana na esprit na ngai bandeko Moïse Katumbi na minito ndenge toza koloba za ya kolela po Moïse Katumbi akontaki kaka ke événement ya Tshisekedi eloko moko elingaki kosalama mais boyokaka Tshisekedi yango ekomi kota suka lobi bon bozonga na bino na bandako mutu na mutu azonga epa na ye mbwa
botikala malamu bozonga na mboka na bino malamu toyoka makambo mosusu te. Po bomona ndenge nini ba komedi ezali tala Moïse Katumbi wanago ba opoza bazango lia e ba mbongwe bon c'est normal mbongo yo pe ozwi na kesi ya leta ya Congo oyo moneli pasi te o ngindeli na ndenge ya kembongo ya leta ezango zonga pe na lolenge mosusu bato mosusu pe bazango lia o ba mbongo bandeko oyo nyoso za kokanisa ete ke makambo ndenge ezali kotambola bandeko mingi bakanisaki kaka ke po nini parce que babandeko kosa bato komona ba opozango bakobenga na telefone baninga na bango ndenge ezali boye ba américain balobi boye ekomaki ko faire paniquer bato mosusu bazalaki na pembeni ya Joseph Kabila bakanisaki kaka ke ai histoire ya Joseph Kabila esili ok bayebaki te ke Joseph Kabila azali muta ba surprise bango ntango baza kokanisa ba américain balobi mpo na biso bazoyeba te ke ba américain mosusu pe oyo bazali bato ya makasi oyo balenda o misisa mpenza elenda bazalaki mpe na nsima ya Joseph Kabila yango na bazalaki kocomprendre te bandeko na minute oyo ezala Moïse Katumbi ezala bato nyonso tu baza nsima ya Moïse Katumbi batikali wana mpe bazokamwa tala Joseph Kabila aza muta ba surprise batikali wana mpe bazokamwa bango bakokanisaka esili Joseph Kabila par terre aza kokende mer bayebaki te ke Joseph Kabila pe aza na misisa quelque part kaka na kati ya baaméricain oyo pe basimbi Joseph Kabila bazali Joseph Kabila aza ya nzambe oyebi ko bandeko mingi oyo babimaki na loyenge mpo bakanisaki ete Joseph Kabila aza kokende ebele bakomi koregrete mpo bamoni ete bakanisaki te Joseph Kabila kotambola depuis même ba mois de juillet aza kokende wana tangu ba G7 eza na moto makasi mais bomoni ndenge moto ya G7 bandi kokita moto ya G7 ekiti lisusu bien échec na bango bazwi ya makasi na discours oyo tango Tshisekedi ya kopesa ya le 31 nde yango wana penza esika oyo ke makambo na bango esili oyo sika omoni ba makambo ba makelele bakosala bato ya G7 na oyo bato bazali pembeni ya Moïse Katumbi baza koganga kaka na le vide mais ndenge baza na basi bazwi clé ya anaconda oyo makambo to koyebisa bino liseki te bazwi clé ya anaconda ndenge baza wana bazopemba na bonbon mbwa papa Roger lobanano ata yo moko Mama Rosalie masolo oyo ezali lokola oyo musicien Koffi Olomide lobaki bapeti baliembika bakanisaki boudet blanc yango nde bamakambo toza komona epai ya bato ya G7 ebele bakanisaki ete ndenge ngulupa ya bato ya G7 bakei ba Moïse Katumbi bango nyonso tu babimi bamisusu bakanisaki ete fin ya Joseph Kabila ekomi proche mais bayebaki te ke Joseph Kabila aza moto ba surprise bayebaki te ke Joseph Kabila azali moto oyo tango bazali koganga ete akomi na suka ezali nde bazali kobakisa lisusu mikolo na ngwende na ye na banzi bandeko babolingo na minito ndenge tozali koloba na kati ya entourage ya Moïse Katumbi ebele bateli misu pe bato mosusu bakomi ko regrete bakomi koloba mais tolandaki mouvement opona nini bandeko ezalaki na komite moko na kati ya masolo oyo bazalaki kobenga bato na ba telefone pona kokosa bango ndenge ezali boye Moïse asakutani na ba américain donc Joseph Kabila azokende kala te boye epanikaki bato mosusu bakanisaki asas c'est maintenant la fin donc il faut toluka ndenge nini toko bendana tokende kote ya Moïse Katumbi pe bandeko oyo kaka ndenge balobaka ete si se bongwaneli bango nef lelo oyo bandeko bato mingi baza komituna me position yango eza ndenge nini
bakomi kaka komona makambo ngo ekomi kaka na position ya keba eske ekozala to ekozala te bandeko po bomona ete Joseph Kabila azali ya nzambe ti ndenge bazali wana ebele bazoyeba position na bango te na minute oyo ebele ndenge bazali wana bazokomprendre te makambo ngo eza ndenge nini bandeko oyo nyonso boza komona badéclaration eza kosalamaka oyo bamisusu baza koganga kaka dans le vide bayebi ete na minute oyo Joseph Kabila aza na position ya force ye moko mpe Moïse Katumbi moko mona mpe aza kosolola na bato oyo baza kopesa ye baconseil me ndenge nini makambo yango siko ndenge nini me baaméricain ngo bandeko ndenge bakomi na baza koyeba position na bango te makambo tokoyebisa bino ezali vrai me lokola baza bato ya lukuta baza kokosa kaka bato wana ndenge ezali wana boye nzoka lukuta ndenge ezali wana bandeko meme baaméricain oyo babande kopesa bango baassurance banini bazoyeba lisusu position na bango bien te Moïse Katumbi place azali wana ateli misu entourage ya Moïse Katumbi mpe bateli misu na bato oyo bainfluensaki bango bobima kote kuna kala te Moïse Katumbi mnda kozwa pouvoir bandeko ti ndenge bazana mpe baza kokamwa baza koyeba te tosala nini bandeko Joseph Kabila aza très fort très fort ti ndenge bazali na ntango bavandaka bandeko bazo comprendre te mitoke ya mobeso eza kobima bango bandeko toyebisaka bino na baémission tosalaka tolobaki ete Joseph Kabila azali ya nzambe ebele bakosala bacomplot banini me nzambe akosukisa bango bomoni mingi bakanisaki ete Joseph Kabila akokokisa pa meme ti na mois d'août ebele lelo awa sikoyo omoni ete bango moko baomona makambo ngo ekomi difficile bandeko balobaki te basalaki balolendo biso tokokota na dialogue te boye mais tellement bake quelque part bake kokuta nzoka nde Joseph Kabila paza kale kote kuna bamoni kaka makambo eza mokuwa tokanisaki eza facile tokanisaki baaméricain babande koyebisa biso bamakambo bazalaki nzoka nde bato ya makasi nzoka nde le rais mpe kote mosusu aza mpe na bato ya makasi lisusu baleki mpe bato wana bandeko basutuki basutuki bandeko Joseph Kabila aza très fort Joseph Kabila aza très fort bandeko oyo nyonso bozomona baza koganga wana bandeko bayebi ke masolo sikoyo ekomi siko match likwata bango bakanisaki ko facile tokoleka bango kaka boye bandeko ekomi match moko bandeko bazo comprendre te ezolekela bango bolanda ndenge baza koganga liboso ya bakamera te me na kati bango moko bayebi te match ekomi somo bantula mpaka bamona peleve mama Rosalie nazongiseli lisusu maloba Papa Roger masolo oyo ekosuka awa te bandeko oyo nyonso bakanisaki ete kala te Moïse Katumbi aza kokoma président bandeko baza koreve na minito ndenge toza koloba na kati ya masolo mpenza vrai masolo bandeko match esi ebongwani bandeko match ebongwani ndenge ezali wana bandeko bango moko baza kokamwa bandeko po bomona ete Joseph Kabila azali très fort bomoni ndenge bango moko baye na bopete nyonso bandimi sikoyo bakota dialogue wana deja ezali kolakisa faiblesse wana oyo bazwi esika bakendeki bakanisaki ete bakozwa solution mbala moko bandeko me bakei kuna bake kokutana nzoka nde na kwe moko boye Joseph Kabila azali pe kale quelque part bandeko bake kokutana na oyo ndenge oyokaka ete ebende ya moto bango moko esika bazalaki baza kocomprendre te lekeli bango bandeko yango wana toza koloba na la vie kokima mbangu te mpona koluka ozwa noki bomoni bato mingi bakimi mbangu babimi na ndenge ya mbangu me sikoyo bakomi kotala balobi tokanisaki ete ndenge tokeba makambo ngo nini bandeko lelo yo ndenge oza komona bato mingi oyo batombolaki mapeka na masolo ya G7 on dirait babeti bango bamarto na mapeka bandeko mapeke kita bazosala lisusu lolendo te bayebi deja ke bake kokutana na koko na makambo nzoka nde makambo bango bandaki kokanisa ezalaki yango te bandeko ndenge balobaka ete bapeti balie
mbika bakanisaki boudin blanc bandeko papa Roger wana pete eza vrai liloba bapeti balie mbika bakanisaki balie boudin blanc bandeko kasi yango wana ti bato nyonso bakimaki mbango na masolo ya G7 balie mbika okoyoka mpenza ko mbika bango bakanisaki boudin blanc balie mbika bandeko na minute oyo ebele baza koregrete bandeko mingi basundoli baposte na bango mpo na masolo ya mopepe bambangisa ya mopepe tosuki wapi lelo tosuki wapi lelo bandeko Joseph Kabila azali très fort bandeko Moïse Katumbi balobaki akokoma président bomoni ndenge makambo ekomi makambo yango ebaluki akomi kaka kobebisaka bambongo kofutaka bato bacorruption bandeko me mbongo yango mpe kosila ye kaka boye ti ye moko akosutuka toye lisusu na mbongo tala bambongo nyonso to esika Moïse Katumbi aza kobimisa masolo eza kosimba te botala bino moko apesi bambongo ebele mpo Roger Lumbala akende kosomba minduki na Russie bakende kosala makambo Roger Lumbala mpe akomi kuna beko na minute oyo aza na prison na kati ya Russie bandeko Roger Lumbala aza kokemba Roger Lumbala omoni Joseph Kabila aza ya nzambe bandeko makambo nyonso tu baza kosala eza kosimba te ndenge ezali wana bandeko Moïse Katumbi na masolo ya CC selon ba histoire oyo to ba information ba scorpion noir na biso ba pesi ba lobi ke moto ezopela donc discussion makasi po ba programme nyonso tu oyo basalaki na Tshisekedi na ndenge ke bakanisaki ete le 31 Tshisekedi akopesa mot d'ordre mote pela epelite Moïse Katumbi aza wana tala kaka mbongo abebisi ebele akomi na kanda ya kosakana te bandeko wana ezali masolo ya nzambe bandeko Radio Zumel 1000 masolo ezali awa oyo tokobimisela bino eza ba verite oyo balingaki kobomba yango na se yango na toza koyebisa bino ndenge ezali boye Tshisekedi na Moïse Katumbi na makambo ndenge elekaki ndenge bayokanaki esalami ndenge bayokanaki te mbongo nyonso oyo Moïse Katumbi abimisaki mpo bayebaki ete Tshisekedi ndakoza na privilège ya kopesa mot d'ordre mpo ete moto epela esalami te Moïse Katumbi place azali wana bokoyoka kaka ke lokola ye moko bandai komikosa deja obatyelinga poison naza maladi sikoyo mpenza maladi yango ekokoma ya solo bandeko po ete susi wana ekovimbisa ye motema mpe okoyoka kaka Moïse Katumbi akoti hôpital mpo ete andimaki te donc occasion ya le 31 basi babisaki babike ndenge Tshisekedi aza kokende boye eza neti passe à nord oyo baza kopesa yo ntango mobulu ekobima yo kokende kaka na Congo basali makambo yo komi président bandeko esimbi te Moïse Katumbi na mawa bandeko mbongo eza kobima kaka boye bandeko bon bambongo mpo zwi omoneli mpasi te ntango ozalaki gouverneur oza kozwa kaka boye ekobima mpe kaka na bopete te papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci Mama Rosalie pour na kozongisela ngai maloba mais bandeko tozali kopesa bino information oyo ezali vrai oyo wuti epai ya ba scorpion noir na biso oyo balobi ete mikolo yo entourage ya Moïse Katumbi baza kolia ye bambongo na ndenge ya kosakana te baza kopesa ye kaka ba information moko baza kolia bambongo déjà IDPS basi balie ba million pona kaka kokita ya Etienne Tshisekedi bavion na nyonso na bamakambo nyonso ndenge baluwaki banini na mbongo bapesaki Tshisekedi na ndenge Tshisekedi asiraki bango alobi ke mot d'ordre nga na kopesa trouble ekobima bandeko Tshisekedi asakani mpenza na esprit na bango asakani Tshisekedi aza gang te vie wana aza gang bandeko oyebi ke Moïse Katumbi mpo na ye na minute oyo nayebi ke ta mosusu crise cardiaque ese bandi kosala ye bandeko donc ti bokoyoka kaka moko mosusu Moïse Katumbi asali AVC bandeko mpo ndenge Tshisekedi asiraki ye ayebisi eke alobi no ndenge ezali wana soki nakomi peuple ayokaka ngai nakopesa kaka mo ordre trouble ekobima ngai nakobongisela oyo bamasolo jour yango balobi Moïse Katumbi bazalaki kotala mpenza kozela discours yango bandeko mais oyo mpenza Moïse Katumbi Tshisekedi asali ye oyo boyokaka babete mpenza vrai ni makoko
oyo kaka penza nimba koko babeti ye na bandeko oyo toza koyebisa bino ko vrai masolo euti mpenza na source oyo bascorpion nor baza kopesa bino bapesi biso masolo ya fresh oyo mpenza mikolo oyo discours ya Tshisekedi epesaki mobulu entre bango na bango après avoir ntango Tshisekedi asisi discours oyebi ke Moïse Katumbi alobi non toyokanaki bongo te na levier atrahir ngai parce que levier akendeki na mission ke abibisa mpenza peuple na balabala po trouble banda alors na loué avion ya pamba mbongo ya ebele na pesi ye bani Mama Martina Tshisekedi babeti Moïse Katumbi vrai kakato en tout cas te tokomona makambo Moïse Katumbi amona nanu makambo te Tshisekedi muta atelisa Mobutu misu ebongo kaka epai ya mwa ngungi muke ya Moïse Katumbi na Moïse Katumbi amona makambo na ye Tshisekedi abibona kendeka nasala formalité na ngai soki petango alinga lobo napesaki ombongo abibonga na kendeki na Kinshasa na sala quand même makambo mais Tshisekedi aza mayele oyebi ke ajoué mpenza bien batula paka bamona peleve bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso oyo tobongiselaki bino mokolo mwa lelo mpe tozali kobongisela bino bamasolo misusu oyo tokobetela bino na nsima ya bangonga oyo masolo oyo ezali toujours na kati ya actualité yango wana toza koyebisa bino bolandaka radio Zumel 1000 toyebisaka bino ntango nyonso ata toza kobetela bino iso toza kotia pilipili na mungwa mpo bokota na kati ya masolo me bolandaka makambo toyebisaka bino mpo topesaka bino bainformation oyo ezali ya vrai bainformation oyo baradio mosusu babangaka koloba mpo ete sino te ekozala mabe mpo na bango me biso topesaka bino information na kati na bosolo mpenza ndenge toza koloba boye nani Tshisekedi meli Moïse Katumbi pona selon bango batu ya Moïse Katumbi balobi Tshisekedi abeti bango vrai banko po ete makambo ndenge bayokanaki yango te yango wana bandeko ba bolingo tokosenga na bino bozala toujours à l'écoute ya radio na bino bolingaka radio Zumel 1000 nde biso batu tokobanda kofungolela bino pe kopesa bino ba information oyo bato mosusu babangaka koloba yango pe baza koloba na sese bino biso tokobanda kobimisela bino mopepe pe information topesi bino ya Moïse Katumbi na Tshisekedi ezali information oyo ya vrai euti epai ya bascorpioneur na biso oyo bazali tout autour na kati ya ceinture kuna esika oyo oyo bazali koloba ete bango nde bazali bato ya G7 na kati ya opposition nde bapesi biso pe balobi ete Moïse Katumbi na minute oyo azali na kanda po ete azali kobebisa bambongo akobebisa yango pe po ete oyo ya nzambe nde moto azali kosala boye po ete alakisa ete Congo ezali Congo oyo basakanaka na yango te me nzambe nde akokonfondre bato pe bato ebele bakolela bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali pe na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zumel avez raison Aïe!
Marshall. Président Bodise tuzola sananga beto na beto mosaiko yoyo lusolo yoyo Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Allez, touchons ça et ça. Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Folomona Ebwe Bunali Tamba Anyati mokongwa koba Jean-René Kolo, Mamalantu. Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, les idées de fer. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane 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 bayaya Tuzolane Tuzolane bayaya Tuzolane aye Soba de Soba, Soufiat, Tuzolane 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 bayaya Tuzolane Tuzolane bayaya Tuzolane aye Viva 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 Prestava Cheli viva 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 Fema Beya viva 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 Serge Moussa viva Viva Maître Wicholo Beya viva Voilà Kitanase Kita Shawi Lindinga viva Comme. Kita Kadimu Penda viva Ival Vekete. Kita Dafucha Pene viva Roger Iso. Kita Panama ya Tambwe viva Voilà Faustin Paka, Big Master Yakeo Blaise Sasa, Anyati mokongwa koba De Gaulle Moulumba. Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Horizon Massamba. Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Anyati mokongwa koba Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka, Hilaire Mabelona, Osaka. Hubert Betamona,
kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.